Allô, 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 la famille. Bonsoir, bonsoir. Bisika nyonso bozwami la famille na pesi bino bambote, bambote. C'est Noela TV, babone à Noela TV. Bisika bozwami. Nzambe na lola abatela biso, abomba biso na Europe, na Asie, na Amérique, na Afrique, na pesi bino nyonso bambote, bambote. Babone à Noela TV. Nyonso bokozwa video na biso to s'abonner, to partager, to aimer. Et que ça la biso bien la famille s'il vous plaît. La famille nazoya vraiment pour na dossier oyo ya ndeko na biso Karine Mokonzi vraiment na artiste na biso Fally Ipupa bandeko tozo comprendre te. Est-ce que na vie ko connaître mabe oye ko senga bolimbisi ezalaka susu ngambo bandeko. Vraiment la famille boko komelanga atana ba commentaire vraiment ekosala bien bandeko. Karine aye kosenga bolimbisi tomoni yango na réseaux sociaux ami kitisi a reconnaître que nasalaki mabe na blessé bana borphelin na blessé ba oyo bakufela ba maman bakufela ba papa. Karine alobi non nga pe nakufela papa na ngai. Soki baye kofinga papa na ngai ekosala nga bien te. Soki bafingi pe mama na ngai bafingi ngai pe ekosala bien te. Alali comme moto. Aye kosenga bolimbisi. Ke azongi akozongela ngo susu te. Akotanga pe susu kombo afali te ezala na malamu ezala na mabe bandeko. Tomonaki biso nyonso. Ba Congolais. Toko changer te. Toko tika la haka boye jusqu'à quand toko koma tozana ba caractère ti wapi vraiment. En tout cas, est-ce qu'il fallait d'abord azana temps ya kolanda bino ba chroniquer za kopesa bino maloba na munoko kie Karine wana bazana koluka ye Karine wana ba wario bazo koluka ye po basala Karine nini ba koluka Karine po asali nini abomi nani ezali makama réseaux sociaux Fally Ipupa azali artiste na biso akozala wana na mabe na malamu bakolobela ye ye moko ayebi ke ezali pe bongo ekotikala pe bongo soki ke atiki miziki wana pe bakotika Fally Ipupa du fait que Fally azali na actualité akozala pe kaka na kati ya réseaux sociaux akozala kaka na kati ya ba télévision bazokolobela ye na malamu pe na mabe Mino suko bokomisi yango susu ke Karine bakomi kolukisa ye na bato ya Fally Karine franchement ye muta yebisaki bino Karine muta fali na ye azobisa bino tout chaque fois alobi ke azali na zemi na ye azape na bebe na ye azokipe mobali na ye bozo yoka ngo bien na matoyi bandeko alobaki pe bien ke mobali na ye muta tindi ye ayebisi ye kende kosenga bolimbisi na mama na ye asengi ke oyo otushaki mabe osalaki mabe sikoyo mobali yango soki ke mobali alobaki te apesi ye permission to balobi ke yango mobali yango Karine abala mobali yango azalaka ndenge nini apesaka ye pe baconseil te mobali yango ya ndenge nini oyo azali clochard akipaka na ye makambo ya mwasi na ye asalaka na réseaux sociaux te mbele bosilisi papa Evi me ye moko ayebisi bino papa Evi ayebisi ngai ke nakende kosenga bolimbisi natanga susu kombo ya Fally na malamu na mabe te na ezala na chaîne na nga na lobelango te boyokaki yango bien atiaki mai na munoko te akendaki gauche droite te alobi ke mama na ngai pe mutu ayebisi nga bamoni yango mabe soki ke papa Evi alobaki te bino bakroni mama bino bolingo boya wana bobani kofinga na mobali yango pe azwa alobaka na ye eloko te ye kutu amone na kutu mobali wana azalaka na mo adire te liboso ya mboli na wana mbele bozo kofinga ye mais sikoyo bapesi ye donc balobi ke kende koloba aye koloba bino boye kobalosa ngo susu ke bazo kolukisa ye na bata Fally po basala ye nini Fally est-ce que Fally azana temps wana
fali asana temps wana vraiment bino bakoni mama oyo bozangaka biloko matière kolobela bozomona te bolobi ke te tokende kaka tokende koloba susu tokende kobala susu koloba susu ke Karine kuna basana kolukisa ye na bato Fally Ipupa. Fally Ipupa asana kosalaka musique na ye kuna bozomona kuna bino moko azali occupé aza kutu na temps kutu ta na Karine Mokonzi nini yango kutu alobaka nini yango kutu azokosala aza kutu na temps wana te ale bino ba o boza mitu soki batia bino mitu etikala na Maroc soki mitu yango ezalaka na Congo yango tozo comprendre bino pe susu te. En tout cas, botika bakroni, mama botika Fally Ipupa calme. Asa la musique, na botika ba wario calme. Basa na ta wana te olanda Karine. Karine osala makambo na ezali réseaux sociaux. Soki Karine pe azana mokilo mi batala kaye. Asa na droit à lobela artiste na biso. Asa na droit à lobela mutu nyonso ezala matière. Alors, siko soki libota na ye moko ba boyi, soki mobali na ye moko aboyi, où est le problème? Et ça problème te alingi te ko sa sous matière wana te ko sa sous te ko tan sous combat mutu boete sinon et ko komela o mabe sinon eza bien pété pour na respect pour na artiste réambo canabiso ezali ko kitisa. C'est ça, c'est normal. Eza normal. Mutu nana ngo alobi ke asala kamabe te. Nana ngo alobi ke amanka ka mutu te awa na kata réseaux sociaux oyo. Bino nyos bokomisa ba matière bokoma kozwa matière wana na kofinga ka bato bokobana kozwa kombo ya mutu bobandi kofinga ba parents bozo finga na bana bozo kofinga donc botiki ya bino bomonika ke Karine du fait que akena kosenga bolimbisi se ke akimi Fally Ipupa sinon Fally Ipupa okangisa ye et tout même ata akimi ye eza pe problème te eloko moko elongwe na nzoto ya Karine eza te eloko moko pe ebakisami na kati ya nzoto na ye eza te me azali na bomoi ayebi kake o wana eza artiste ya mboka na biso azosala fierté pe ya mboka na biso partout pe akendaka azali na kombo ya mboka na biso aza na droit ya korespecte ye ya korespecte bana na ye ya korespecte pe mwasi na ye. Oui, l'erreur est humaine. Mutu nyonso asalaka erreur après à reconnaître que non place wana na salaki mabe na zonga susu na senga bolimbisi. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ezali mabe ke mutu oyo ayebi ke asali mabe mais aboyi koya kosenga ta bolimbisi alobi ke non na kosenga te wana asali yango ke teti yes wana nde boko ya bolobi ke non mais pourquoi azosala kaka ba injure tout le temps azoko zongela ngo ata azosenga bolimbisi wana mais azongela kaka makambo wana oui wana boko koloba boza na raison mais du fait que azongi na ye pete banda pe asalaka pe video wana pe ti lelo pe nanu azonga pete po aloba ke o atangi sokombo afali yango po bino boya koloba susu kuna ke bazo kolukisa ye basala ye boy o eza mboka loi non bino bozo koloba pe boza na kati Europe boyebi ke bien eza mboka ya loi eza mboka ya mibeko eza ti na mboka na biso kuna te okota obima na yo ndenge olingi oboma na ndenge olingi donc osala oyo nyonso ndenge olingi mais ici ça passe pas comme ça ici toza na Europe ba norme nyonso ezali okoya kaka bongo te kokende koluka Karine azaka pena kende kosala ye mabe parce que afingi Fally parce que asali bon non alobaki mabe a reconnaître mabe na ye aye kozonga aye koloba asengi bolimbisi et pourquoi pas Fally Ipupa alimbisa te alimbisi alors nini yango susu nini yango susu o nini yango esilaka te likambo nini yango oyo esilaka te oyo Karine oyo aboma bato oyo esilaka te ezalaka nini moto nyonso asalaka mabe asali mabe na ye asengi bolimbisi tolika nzela botala oyo bazokosala kuna na kati na Congo na biso miziki ezokoleka kuna ezobetama kuna nani faire egola kuna ye atelemeli susu Fally yango bokende kolobela kuna faire egola pourquoi otelemeli Fally Ipupa bokende koloba kuna me botika Karine aza na kwena ye calme botika alingi na ye te koloba sukombo ya Fally ya artiste na biso na kombo ya chaîne na ye
c'est tout ezali volonté na ye ndenge amoni ke non sinon ekomela ye susu mabe aboyi na ye mabe ekoma aboyi na ye baloba ke non Karine wana afinga kaka azalaka na respecte oui c'est ça aboyi na ye alors bino bakoni mama bino comme bofingaka te bozalaka basaint bozalaka basantu alors botika bolingi bodembela kaka susu kaka na bamatière yango wana na Congo matière yango wana kuna na Congo bomona kuna bazakari kuna ezokokita ezomata na fer egola kuna ezokokita ezomata bokende nde kuna bamatière eza kuna me botika Karine calme azali na mokumba na ye botika ye en tout cas bandeko na biso bakongolais to changer nanu moke to changer vraiment bo changer botikala kaka le même te mpo kaka kombo ya Karine ezalaka elengi na réseaux sociaux soki botangi kombo ya Karine te bozali mpe bien te donc il faut kaka botanga kombo na ye botanga mpe kombo na ye mpe na bien na oyo azosala mpe soki eza makambo ya malamu botangela yango mpe na mabe me botika makambo esili moto azokolanda Karine aza te moto mpe akaneli Karine mpe aza te aza na ye à l'aise aza na ye calme na ndako na ye asala vie na ye azokipe bana na ye c'est ça aza na ye calme yango bino ata na ndako ya moto yango boyebi yango te place ye afandaka boyebi te me boyaka kaka koloba makambo oyo soki bofondaka yango mpe soki bofandi kaka place bolobi ke te lelo tokoloba boye mpo na Karine lelo tokoluka boye mpo na Fally lelo donc mpo na baartiste na biso donc bino boza kaka bongo te bolobaka mpe biloko mosusu oyo ezali ya vrai oyo ezali mpe ya solo oyo ezali ya kofonde te ya lokuta mpe te oyo balandaka biso na bareseau sociaux bazalaka bazoba te bazalaka baintellectuel bazalaka mikolo bamama mpe bana mike oyo balandaka biso me bino bozalaka wana mpona kobimisaka bainjure na minoko na bino bomonaka yango te bomonaka kaka oyo soki Karine asali boye bino bokosoli soki abouge boye bino botali donc changer pona kolakisaka ye alobaka ke azali mama na bino na YouTube ye nde moto alakisaka bino ye moto alakisaka nzela me boboyaka botelemelaka yango tozomona te yango tozomona boboyaka na bino te oh la famille vraiment nazotika bino bakroni mama vraiment changer botala matière mosusu matière ezalaka ebele mais oyo Karine ayaki asengaki ne bolimbisi achange na ye page asa ne makambo na ye me botika kokosa lukuta botika kokosa fere azoluka na ye pardon soki fere ya bato Fally Ipupa bawario bazoluka na bango Karine te bakoluka mpo bakende Karine aza mwasi libala aza na bana na ye azosala vie na ye sikoyo yaya koluka ye pourquoi ye aza na ye artiste refo asupporte mafinga nyonso bafingaka asupporte na ye parce que ezali mosala na ye ezalaka bongo alors ye sikoyo baya kokanela Karine pourquoi botika lokuta botika vraiment merci la famille vraiment bolike bosabone bopartage mpe ekosala Noela TV bien makasi merci la famille nazali kotika bino bye